moi ça Marcelo a confié donc au lobby Marcelo a sacrifié moi Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a le Rwanda, ça va bien un trop. Le Rwanda peut s'en kanda. Nana poto ça fait plus de 35 ans. Tant on a payé ba BMW, tant on a payé ça ba concert, tant on a payé mana basi à Pembe, ya ba métis. Marcelo a même pas na coupé à bien. Alors là na berceau, na parlé na bango. Tokokani to ba mama sa te na leki musika. Na leki musika na mbongo na kombo na succès na nyonso tout. Mais Marcelo a sataniste ye mo kazolo bango. A sacrifié moi sinaye. A bomi moi sinaye to avoir bomba moi sinaye a sali ba vidéo pour sabino moi sinaye okufa. A part wana kuteza jenda na bango yena moi si pour moi si pas agindoki. Wana kutetali ta alia moi sinaye balia na tout etalingate. Problème makasi ani Marcelo aza mutu avandi na lemba bana salon ba yebiye. Azaki une église à moké ya mandala la banini ya batolo ako kate akomi na ba millions miracle ni asali. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Place ngana d'accord na été ngwana a sacrifié moi sina eba sa ki ndoki na bango etalingate tala bassin na ozo ngate bassin wana za bassin ba Rwanda. Kongola za bassin de ngwana. Bassin ya Marcelo. Et ça va Rwanda. Ah je t'ai là bassin. Bien sûr. Et puis moi ça so que no bala za copine passagère à Joël Tatou. Moi son na blanche, ça copine passagère à Joël Tatou. Ya solo. Joël Tatou mta de virgin et bolim ça pour na ça biloko. Ba za ko na te pon na blosé wana. Ya momoni le moi ça kufi ayiko yamba bi moi c'est ngo akufi. So to yoganité na ngongo to yokana so ponani. Et puis moi ça va za kincho. Et puis moi ça zo kufa na opération ya esthétique ba ko sali na bebel ba sali bebel na Turquie. A sala ki mabele a sali ba bassin a ko sala ba partie intime. Et c'est fantasme ndengu wana. Mobali ya mutazana fantasme ndengu wana c'est un démon. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Azali guide spirituel. Yo mariage na sala. Na sala mariage na India, restaurant India na ville. Donc na instrument na rotune de lo vidéo mon. Sonic a foutu muta sala la mariage. Vous comprenez? A sala la mariage et puis a logé na Minza Pigeon. Na kananga 43 côté Adolphe. Donc parler na piscine, parler na ya setial. Nzoka vient na musala na ye. Abali sakabatu ba momi oye moko asabima bima na bango. Et puis na kati église naza na plus de 30 momi oye abomisi. Maladi o ba bomi na olobango lelote. Abotaka na ba momi ya ba petit na ba pasteur. Sikoyo tamu ngana okelo ande mutane ona bomba e. Na robombete na ebisela bi comment yozo bomisa batu, comment yozo violer ba na église, comment yozo sabilo ya ndengwana. Et Bible lobby pour prendre soin dans l'œuvre éternelle, mais il faut y a ténèbres, il faut ça qu'on dénoncer bango. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Toujours tant dans zela, bango va lati biso toujours ka soni pour na bango. Biso le toujours kola pour mona sous-vêtement moi si tout ça tient miroir na seo et bien yo akinota mais lelo c'est pour tal et c'est lelo ça na posa miroir pour moi le moi surtout na été oyo kende na Allemagne kende na France kende na mona ba ba lumbu et puis ba banze momo tala ndenge to koma ngebu moi na nzambe azaka ngebu te wana ezali l'église ya Laodicée balobi to bongi to za bien yesu alobi bo lumbu bo mais bazo mettre musique ngebu bazo mettre bien yo na kati l'église mais ngebu mwana nzambe za ngebu te tozo ko luka ba bien oyo ya matériel la mokilité tozo luka ya lola tozo luka mwana nzambe faut sepela za na ba don ba fruit de l'esprit oyo za na Galate Galate ezana Galate quoi. Donc musicien oyo ayembi nzembo wana donc pona yo ayembi ngo bien te. Ezala musicien ayembi nzembo wana. Ezala musicien muso bitala kana ngai. Mama azo batala tchangaka. Yesu alobi te mo tchangaka. Jésus na Jean 4 alobi je cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Au monde ngane na boy. Na sambela kanzambe te tchangaka lukanga boy. Na adoraka ye mbe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ozala muninga na yo te. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki azalaka muninga na yo te. Ça ne va pas non.
ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Yo Brondo nazalaka moninga na yo te. Pe na kotika pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga baninga tango kokie. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen. Papi Gen tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaja totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi bilombo te partout, bokolanda biso, les sous boyena, tolobe la vie officielle. Merci, Nabino Nyoso, bandeko bolanda biso partout. Voilà, retourne à biso, bolobi, mikolo, toza komona na te, voilà, to bandaki ko zela. Tozwa bisika na biso moko, là, tozu bisika na biso. En tout cas, merci Nabino, batoyo, bo pesi biso, coup de force, coup de pouce pour na tozwa bisika oyo. En tout cas, merci à vous. Et merci également à Washington, grand pays d'Amérique. Merci. Namakamon Soza Kosala pour Nabiso. Merci à Emile Bamba de Zurich. Sans Yulingez à 3000 Bamba de Zurich. Bazina Go de Makulusu. En tout cas, tout le monde. Oui, bah que tout le bel la vie, Toza Awa. Toza Nabiso Awa. Si vous en avez besoin Nabiso, Benga Biso en tout cas, anytime, si vous en avez besoin, le Kanato le bel la vie. Comme on n'a pas cité, Tozali Awa. Tozali, Oya, Tokova Nabiso Boy, Tokosolo là. Pourquoi pas? Voilà. Alors, merci à Emile Bamba de Zurich, le bien à Jérémy au Canada. Didier, merci. Bana Suède, Bana Stockholm, Bana Suède, en tout cas, Binonios, tu vas big up. L'on a Yamba, proverbe 30-30. Il y a tout ça dans la minga na diplex. Mais, Lélo, pour l'inauguration, il y a studio. Il y a studio na biso, donc, c'est-à-dire, Moutali Bosso, matériel, nous se font mis à 6 cannes à sachet. Tout on a proverbe. Alors, donc, à Zanabiso à Paris, et c'est un peu par rapport il y a actualité. Oui, l'actualité, c'est moi belé surtout côté Maramba Pasteur. Voilà, proverbe. You're welcome. Thank you, my brother. Ah oui. Let God bless you. Bless you too. Bless you too. Thank you. Okay, I'm very happy to see you in Paris. I'm glad. Okay. I'm glad. Voilà. I'm blessed. Voilà. Donc, proverbe 30, Aza na Paris à Rwanda na lobby, tout ça kosola na ye mo muke. Oui, bah dans le lobby numéro na affiché, on a benga biso so on a besoin. Oleka na to lobe la vie, yaka to kovanda boye, to beti kati ndeto sola lelo na proverbe 30-30. Voyage les guides. Voyage les guides très bien. Na le mois qui Manchester Amsterdam en avion, Amsterdam Bruxelles na train,
Bruxelles, Paris, naki na voiture à Rozonga. Après naki Bordeaux, pour n'aller coordonner mon pasteur, en Angleterre, pour n'aller représenter Congolais Angleterre. Moussa Salamagi bien, tout ça qui na Bordeaux vendredi, samedi, dimanche, nous avons Paris lobby. Alors le col website qui nous a invité spécial pour mon andenge. Ozo bon ça m'a tous peine à bénir studio on a bénir on a comme on a Yoshua amashia misala isalama où ya bato belé pe du sousou bato nous soit relekawa ba amener un plus pour na Congo et pour la diaspora nationale. Voilà, merci beaucoup proverbe 30-30 vraiment honoré biso plaisir de pas na biso pena parce qu'il est tombé à studio mbali bosse font mbala mona yopé donc voilà donc so lingi o mon ba image bien n'hésitez pas c'est toujours Tolobe la vie officielle. Alors proverbe to ke maman na biso yo banga makambuter mutala na muli mwanza banga ta o ga ite ke un père ko banga te ka sur bansa so nga ona na nzambe na banga nzambe vient nanga so na banga pire vient nanga ma père nanga na banga yo ga te bidio manyo so nga batinda na boloko na kuma na porte boloko na leki munene moyena kota boloko yati 16 ans prison police a levé ça innocent donc mutala na nzambe ba complot tout borosa la ici matin obi yo za mutaliboso tant mari misama kufaka je me rappelle au sala émission moko ke Marie Misama qui est l'ifelo. Bien sûr, elle a l'ifelo. Donc tu le Marie Misama a l'ifelo. L'ifelo. Mais l'ifelo na lo la ngo abi mutu moko azana droit au monde ngo diara nzambete. Bien sûr, nanu e fongwa mate. Donc azana tourment. Ya on to bien na l'ifelo. Donc Marie Misama na l'ifelo. Ouais, Marie Misama na l'ifelo pour 1 arrêter la drogue. 2 aki ndoki. Donc azaki prêtresse ya voodoo. 3 aki ndumba. 4 yemta initié ba Mike Kalambai ba Moïse Mbi yemta lokaba et azope sa bango biloko na nzela sexe au sali ba relation sexuelle atiki lo kindoki Mike Kalambai na Moïse Mbi ba ndoki minene ba to no so ba na ba concert na ba oyi ba bango étoile ba oyi ba bango bangenge ba ncho donc makamona mena oyo bon bon ça dans les ans on est normalisé avec non ça normal ça ba kindokiti yo so mona musique en nzambe ba futsa mombo makamwa nzambe bible lobby toute âme qui respire vient à l'éternel makamwa nzambe za ofele na 2025 2026 bon on va tourner dans banda siko na Paris na bawapi eza l'ofele makamwa nzambe ba sala ofele bo sengi offrande eza la concert eza makamwa nzambe ba sala minene eza ofele soko moni mutu moko abeti concert nzambe afuti mbongo alors que à sali séminaire afuti droit d'entrée c'est un sataniste et puis les no bo pese mbongo azo freiner mbongo na bino. Et bon, si vous bateau au salon, on prend ça dans un sous le bazou le belation, yango silence radio pourquoi? Oui, tu as un problème on a mboka, bateau belé ba osala nzambe, est-ce que y a église elembi se bateau? Lelo yebsa bateau tout ba dans l'église. Pourquoi mboka eza béni? Congo eza béni mais les Congolais sont maudits, ceux qui ba Congolais ba maudits. Ah bon? Mais to sambela la team kolo, to sambela mikono so mboka qui pa ba Rwanda. Félix Tshisekedi waza président Mboka. Les lois sont dirigées Mboka, Mboka c'est pas Rwandais, tout le monde ba tunaye atindi bango na Zanzibar ba ke bon de la Kabila. Les lois oyo ba libanais, ba indien, ba to Mboka mususu ba ke bon de la Kabila. Ouais, a ke bon de la Tshisekedi nani Kagame. Ouais. Kagame a lui sera démissionné ta au coup d'état. Parce que yem ta checker le pouvoir. Tshisekedi azaka président patin, azali marionnette ya Kagame. Oyo ba salini. Na roya on va mamususu avant manem mboka na biso eza mboka béni banani bazo profiter na Congo richesse moni ba mboka onyo ba Europe ba ba otonga na mboka Congo mais ba congolais ba ozanga lipa na kwanga ba congolais belé ba sala ki effort ba bimi ba betinzela makolo ba kenzela ngola ba beti ba rali ba ina poto sans boule surtout ba yuma ba tout année c'est quoi vraiment le oh mais Joana tindaka ba jeep Joana paya ba palais mais ndeni ngama na ya tu moi ba zo ngakini et ate poso ba meko zo ngakini ba monela bango
parce que boye na poto boko kité ba yi na poto boko kité to ti sendeli no monde ba hôtel na Belgique na Allemagne na France na Paris ba na poto ba hôtel na ba msu ba si ba beti ba ba nganda beti ba ba VC ba msu ba komi donc ba yi ba te ba suka pour la nini tozo telengana parce que tozo sambela nzambe na lokuta tozo supporter bato lokuta le même bateau ba kenda na concert il y a Fali il y a Ferré les mêmes bateaux na l'église. mais comment vous tous cela yo sango que non Félix ça va bien et tout mais les lots on doit changer sur le banana. Bien sûr non et bandeli na mona qui bien sûr muto a changer raté à muto kufa muto nazala bon a changer to pesa qui est tant mona ga mona mboka combattant to bunda na Félix avant na poto ça fait plus de 30 ans biso na ba poto to ça va 35 ans bato ba yebi donc to kanisa ki to pesa temps tout le monde a posé biso azo bon samo bani mais en réalité lelo oyo Mobutu alobaki retour à l'authenticité Félix a dit biso retour à l'antiquité antiquité la gisi c'est-à-dire zongisi bino sima boko tamola na poto boko kufa na nzala boko kufa na ba courir aux alaté bozana molili c'est ça l'antiquité. Donc confiance au pesa qui wana na minute yo pena te Félix futo benanaye imagine toi maman na bango biso ngala kumisa ba maman to respecter ba maman Marthe na âge ni wana bon acha choko eza vie personnelle hein mais a commis ko ça la jouissance maman na chaque semaine à louara ba jet alors ça la tour du monde na ba na bazo jouir bazo mela bazo lia na éviter ceux qui avion na ceux qui ko ça la crash te na likolo a souffrir pe mingi tika c'est pena maman na souffrir te banda kala bazo lia mbongo Mobutu maman na ya kapoto banda kala bazo ndako bavanda na limiter za ndako Air Zaïre Mobutu apesa bango akimisi Nicolas Kazadi na jet privé na ye Nicolas Kazadi a eu ba millions à Congo akimisi a eu ticket na Paris maman Marc Mtasalo et Félix a eu bien ngo caméra ba pimeli ba visa caméra sengaki 102 visa na bakati na bangulu ba pesa ka 20 visa ya Canada siko mutane mwana zo yiba mbongo zo yiba ba millions a sente mwana jibe azo bimana mama na mwana mutane mwana mino zo pesa confiance aza irresponsable aza déshonorable comment mutane mwana ko diriger Congo ça dit nous sommes maudits. Voilà, alors, problème, il y a Marcelo. Moi, c'est Marcelo, Kofi, donc, au lobby, Marcelo a sacrifié moi, Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème parce que le Rwanda, ça va bien trop. Le Rwanda, c'est un Kanda. Nana Poto, ça fait plus de 35 ans. Tant qu'on a au pays, BMW. Tant qu'on a au pays, ça va conseil. Tant qu'on a au pays, il y a Bassi à Pembe. Il y a métis. Marcelo a même pas coupé à bien. Alors là, on a berceau. On a parlé na bango. Tokokani to ba mama state na leki musika. Na leki musika na mbongo na kombo na succès na nyonso tout. Mais Marcelo a sataniste ye mo kazolo bango. A sacrifier moi sinaye. A bomi moi sinaye to abo avant boba moi sinaye a sali ba vidéo pour sabino moi sinaye okufa. A part wana kuteza jenda na bango yena moi pour moi si pas agindoki. Alors wana kuteta lingata alia moi sinaye balia na tout etalingate. Problème makasi yani Marcelo aza mutu avandi na lemba bana salon ba yebi. Azaki na église moke ya mandala ya banini ya batolo ako kate akomi na ba millions miracle ni asali akomi na ba millions parce que mutu oyo Castano Ivan Castano na mutu na bino oyo komona ye Rouberwa ba sali répertoire ya koluka ba congolais nyon surtout oyo bazali na ba papa na ba rwandais Marcelo tata naza rwandais allemand qui ça Christian Bosembe papa na yazali congolais mongo mama na za tuchi kabulo mona kabulo azali tuchi bangwana nyo surtout bazongse ba pouvoir ne ba yeko pesa Marcelo Cop balobi ndeza boye il faut ko infiltrer ka bana ba Rwandais na Congo ba pesa ba millions ebele Kagame a initié na sorcellerie a pesa na mbongo poisson ba terrain asala orphelinat ba kenda ko zwa bana ba Rwandais on les fait passer pour les enfants orphelins à l'est et à Congo. Donc, Mbongo Marcelo a commis dans il y a les 100 Congolais dedans. Place n'a d'accord, n'a été à moi, a sacrifié moi, si n'a pas ça qui n'a bango, et t'as l'ingate. T'as la bassin, on a été bassin, on a bassin à Rwanda. Congolais a bassin de moi. Bassin à Marcelo. Et ça à Rwanda. Ah, je t'ai la bassin. Bien sûr. Et puis, moi, ça, je ne sais pas, copine passagère à Joël Tatou. Moi, je suis en blanche. Ça une copine passagère à Joël Tatou. Joël Tatou, tu as des virgins, il me semble pour nous. Parce que on a été pour na l'océan.
ya moni le mwasi akufi ayeko yamba bi mwasi yango akufi so to yokani te na ngongo to yokani so ponani et puis mwasi yango azaki ncholo et puis mwasi azokufa na opération ya esthétique bako sali na bebel basali bebel na Turquie asalaki mabele asali ba bassin akosala ba partie intime et c'est fantasme ndengo wana mobali ya mutazana fantasme ndengo wana c'est un démon vous comprenez. Donc Marcelo c'est un sorcier na problème n'était un yuba ambendre. Mais non bien, merci. Abanda es. Proverbe. Aïe aïe aïe, proverbe de Paris. Ah Rwandais. Oh encore. Bien sûr Yuma. Mais est-ce que eloko wana oyo comment nzamba exposé autoriser loko ndingo wana ke mwasi na yo ça yo mosena nzambe est-ce que c'est normal? Et ça normal te nzamba pekisa ça esprit ya Jezabel et kota ina kati ya mwasi na mobali. Donc voilà ba fantasme na danger. Marcelo ma faut pour service à Congo ba kanga ya cause a pas violer na bana ne moko. Tala fantasme na ye zali azoti na mwasi ne et puis alo bango na mateya na ye bino ba mama soko boti libumwe ko munene te kende mutu moka bongso ya maza oti na mwasi na ya osala ba opération pour akomisa ye Marcelo funa somele mwana kopia ba chinois a obala sute futo pese mwana kopia ba chinois ye faza abongi na mwana kopia ba chinois oh bien sûr na somele mwana kopia ba chinois na kar ozwanga avant to kende ozwango bo pesa ya on parce ye to ko pese mwasi et puis mwasi ya Congo bino basi ya Congo bilula lula soko koki ko ndimaki Marcelo alinga yo sacrifier yo azana onction ya Matou Samuel ça Alexa 4 personnes heureusement nazo sepela petit nanga Gims à reprendre banzemba Matou ya nani ya Matou Samuel et puis peut-être ils appellent nous amazo benga Matou Samuel pour Gims penza amazo benga ils appellent ya bango mibale ba se repentir ba yepanzambe mais Matou Samuel a pesa Marcelo ba plan ya nga meki Alexis mwasi na et puis Alexa so ba se mususu mais et ça la ndenge nini ke Mosel na Nzambe Mosel na Nzambe pour Nzamba zanganga banganga Nzambe ndepi na docteur ba c'est-à-dire kisi ya sukate za pa Nzambe mais et ça la ndenge nini pasteur que Luka babilo ko mo boy ba makio na soki ndenge tsone ni pona ni basala ezali babanga Nzambe te tangi na Luc 4 bana 1 na 16 après Jésus kobondela bonatanga comme Jésus était Yoshua machi ya Yesu Kristo comment ya Jésus Christ a comme ba démon vrai comment ya Yesu eza Yesu ou bien Yoshua amashi ou bien Adonai ou bien El Shaddai parce que Yoshua amashi est en hébreu na français là c'est les dieux qui sauvent au moni a outi jeune prière Satan yé à la glisse au moni mondo il m'a été donné si tu te prosternes devant moi je te le donne bateau bazolu kabilo wa bongo baluki gloire éphémère baluki gloire ya monde ya on a biso bino ke ngana jalo Marcelo te ngana betsa concert papa wemba na banda na ona kin ya king Kester na banda ona kin na beti Kester na Munich na beti Kester na wapi na betsa Marie Paul na za producteur Marie Paul na simba bambongo avant Marcelo dona kwa envier te ni na A ni na Z pour ambendra yuma ambaka ça non mais babi yoza jalo Marcelo na nini na paye ba parler avant yi na bensa bat na poto na bensa na 35 ans na poto na beta 26 personnes na poto bato ba yebi ba chantier na zana na kin na mbongo ya makila te na mutoki na ngai ye azu mbongo akagame ya makila ba congolais ngane to kokani ngana muto e faux perso mais yo balukela tout le monde soni ka futa ko yomo ba kino yem ta tshelo maboko zone mais o balukela elisusu na balukela ipona ni azali guide spirituel yo ba bi mariage ngana sala mariage na India restaurant India na ville donc na instrument na rotune de vidéo moi soni ka futa mta langa mariage vous comprenez a langa mariage et puis a loger na Mbinza Pigeon na kananga 43 côté Adolphe donc parler na piscine parler na ya setial nzoka vio na musala na ye abali saka batu ba momi oye moko asa bima na bango et puis na kati église naza na plus de 30 momi oya bomisi maladi o ba bomi na olobango lelo te abotaka na ba momi ya ba petit na ba pasteur sikoyo tamu ngana okelo ande mutane ona bomba na robombete na ebisela bi comment yozo bomisa batu comment yozo violer ba na église comment yozo sabilo ko ya ndengwana et Bible lobby qu'on prendre soin dans l'œuvre éternelle mais il faut y a ténèbres il faut ça ni qu'on dénoncer bango nazo senga na ye assez repenti parce que a ucho bomisa pasteur moko na armée de terre comme les agi pasteur et jeune Chibanda
Aboti saka moi ça pasteur on est jeune, moi ça pasteur on est jeune comme on est maman Alice. Aboti bana mibale. Boyoza pasteur, ozo boti sa moi si ba pasteur non. Aboti sa ba pasteur belé awa nazo sala appel na apôtre Ben Shaddai parce que apôtre Ben Shaddai azali papa ya molimo Soni na apôtre nani Dianzan. Bango mibale po Soni ka futa azana ba apôtre azana ba papa molimo mibale. Bango mibale olie ba te ya mwana bango sangomala mo abungi nzela azo bomaka bana batu azo viola ba sia batu tout ba vanda na bango po apesa bango baka po apesa bango bani. Bianga na ba ki vérité parce que lole ya lili fela lina ngongo neza bo Soni ka futa bunga nzela. Ngana mwana na uche pa na c'est normal na zongi se na nzela. Biso na ba parler ngana parler na bana soki pe na sali mabe bana na ba tel melanga. Il a cité bana na ba manquer na respect. Il a cité ngana manquer respect. Il y a le belagoni sur le mambo le belagé. Avant dini azana li kabalo bate nda pe na zo senga to swana te il doit se repentir. Atika ko bota na basi abato soki azana maladie il doit se soigner atika ko pesa na basi mususu azobo misabatu c'est pas bien. Prophète yo makambo le bara yo banga tribunal te. Mais vie na mo même en Angleterre dans un tribunal. Ah non écoute on se ba yo tribunal faire ça parce que les années les 25 le roi makambo peut ba pexa na lo ba on a TVT le tribunal Angleterre ça tribunal à Makasi le roi makambo zo ke na tribunal moyen na lo ba te côté on a vandi kimia mais so mutayi mbunda bo banga aminote côté ba ko beta mbunda bo ko sa ko ba ko kata bo ko son mutawole na mo mboka. Denis César. Denis Lessi un azara d'accord n'a été. Maintenant soutenir parce que Denis Lessi a sali ma bébé na Congo. Mais a comme ko dénoncer misala ya Satan na Congo ba faux pasteur et comme ko empêcher batu musuba kufa, batu musuba za sacrifier. A sali musa malam. Alors na musala o ya sala ki a ko dénoncer makambu Marcelo sali ko bomsa mwasi na ye. Lokola Marcelo aza tuchi Rwandais abimisi bandeko na ba Rwandais kagule baluka ba boma Denis baluki luki na Kinshasa mais Denis n'est ce problème des armes pe ba Denis ba uta pe ba village ba timbate normalement fallait akende na ambassade ya Belgique abwa ngunda esa ba on aza danger Marcelo aza mukoza ba Rwandais aza mutakagame représentant Kagame nga bomisanga ba rotier na avion ba memi na King parce que vie n'est en danger. Vous comprenez? Une vie n'est en danger. Il y a un poteau, mais quand il y a un poteau, il a cité qu'il y a un poteau. Pour ça, il y a un poteau, il fallait à Kagoulé, à la Tabakagoul, à quelle ambassade à Belgique? Pourquoi ambassade à Belgique? Pour ambassade à Belgique, il y a une histoire à Congo. Ce qui n'est pas allemand, on comprend d'autres. Ce qui n'est pas français, on comprend d'autres. Aucune ambassade à Congo, le Mingaï Denis Lessi a dénoncé que Rwandais, Oyo, a pasteur, Oyo, a Boucho Boumsamwa Sinaye, a une Boumsangaï. Malamoko ba belge va protéger ba repousser mboka parce qu'ils sont en danger et puis nazo senga na bana no histoire Congo partout ba ali to soutenir ye abima na mboka malgré berrer na ye azali vaillant abundi na Congo a dénoncer misala ya Satan place wana naza na PCM d'association naza de cœur na ye donc mambo ya ye a dénoncer wana ya ba manque na wana parce que le système ni que mutu mo que zelo mo a simboka bimisho c'était na nzoto. Et puis comment tu peux croire dans le moment où tu as c'était dans nzoto na ye miracle nzambe ezali ba vrai pasteur na Congo bazali mais sur 100% 80% ya Congo surtout l'église alimentée eza ba sataniste l'église a solo eza o eza na ba kinasani eza ba o eza na bangaba eza o eza na ba kinkole kuna batu ba yebi ya mote mais ba pasteur belé oyo bazoleka na mani eza la ba Castano eza nani o eza na Paris comme on est o amongo bakanga ki comme on est Costa nani comme on nani le baka o bakanga ki o bakanga ki boss ta so boss ah tika kutile na Paris so na moyo mutu na yo afuta kola na lo na délivrer par tout okuta na ye tika bossa na délivrer mutu misala mabe mutu misala mabe na bien soto okutane partout okutane simo bakoloba parce que so na jalunga na poto liboso na te mais na koso te bossa mutu misala mabe te. Bon, tu le connais ça déjà aux hommes tu n'as pas mutu na ngaku te mutu na ngate mutu na ngate te no côté te menga na Saint-Esprit na thermomètre oyeb so kaza mabeto wa malamu boss za nzambete matin ni azana bon konzina biso futo te ya ba boss ba walesa ba nani ba voici l'homme ba moralistes sont pas des prédicateurs
Nous avons été sauvés pour sauver. Un prédicateur, quand il vient prêcher pour donner la vie. Il vient prêcher pour que les gens puissent se repentir. Quand tu vas dans une église où il n'y a pas la repentance, où on ne parle pas du péché, où on ne parle pas du retour de Christ, c'est un agrégat social, il faut quitter cette église. Batouana non surtout baza ba musique, ba pasteur te. Bazo benda batouambo, batéaka sur le salut des âmes te. Batéaka sur le retour. Est-ce que dans l'an 2030, hier soir ça zone. Toi on a 6 ans, mukile aussi. Oh, ouais. Avant l'an 2030, hier soir ça la salle à l'église enlèvement au salam. Parce que ba signe sur là, kende na Matthieu 24, bandana 1 ti na 24, ba signe surtout ya ba guerre, ya manka bolingo, talela tele ya basilelo. Toujours tamwa nanzela, bango balati biso toyo ka soni pona bango. Biso le tozo kola po mona sous-vêtement moi si tozo tia miroir na sero bien, yo akinote. Mais lelo c'est pour tal. Et c'est lelo ça sona posa miroir pour mona longa moi. Surtout na été oyo. Kende en Allemagne, kende en France, kende au monde ba ba lumbu. Et puis ba banze momo tala ndenge to koma ngebu. Moi na nzambe azaka ngebu te. Wana ezali l'église ya Laodicée balobi to bongi toza bien yeso alobi bo lumbu bo mais bazo beta musique ngebu bazo beta pe yango na kati ya l'église mais ngebu mwana nzambe za ngebu te tozo ko luka ba bien oyo ya matériel la mokilité tozo luka ya lola tozo luka mwana nzambe po sepela za na ba don ba fruit de l'esprit oyo za na Galate 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 quoi. Donc musicien oyo ayembi nzembo wana donc pona yo ayembi yango bien te. Eza la musicien ayembi nzembo wana. Eza la musicien muso ayebi talaka na ngai. Mama azo batala tiangaka. Yesu alobi te bo tiangaka. Jésus na Jean 4 alobi je cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Au monde ngane na boy. Na sambe la nzambe te tiangaka lukanga boy. Na adoraka yenda lukanga. Donc maman na pe faut aluka nzambe parce que lobi boyoka akomi lokola ba lombo azaki bwa noir akoma choko akoma ko nzambe ana maman olangi donc maman olangi akenda nzambe mutaboma ye na mobile na eza anania na safira eza lokola ndemo maman Joël Kabasele maman Joël Kabasele aza très suspect na za linge mingi mais na moni asali émission azo défendre Marcelo c'est que maman na ndoki aluka na délivrer maman wana zanchor d'ailleurs Bible lobi que la femme se taise dans l'église. Elle n'a pas droit, elle a droit à prêcher les mamans. Mais elle n'a pas droit à prêcher à l'église. Bon, nous avons collaboré dans Batou, dans la doctrine, dans le secteur, collaboré dans moi, comme ça pasteur, moi, comme ça apôtre, parce que nous avons comme ça été. Mais nous avons moi, c'est à côté de la maman, à côté de l'église. Oh, maman, oh, le col à côté de la Marcelo, na omoni ezala lise masatana tala basi lo ba lise masatana onde na Paris boso na kutene na obeta lise masatana on batwa yebi lise masatana na mobile na zara na Paris ba kolo kazareba lise ba bien lise masatana comment on est lise masatana yala ta ko mobile na lise masatana parce que za muta misala mabe yena Marcelo ba yeba lo mwasi na mobile. Parce que na misala na mobile ça va changer na mobile na ye manzambi ya bimaka na mwasi ya manzambi ya Marcelo za bimana mwasi na ya va eu courage ya sala émission ya koloba mabe ya Marcelo après a eu démentir parce que ça esprit de Jézabel elle a raté l'occasion de se taire et bazo bengue pasteur c'est que droit na comme c'est pasteur donc maman Joël Kabasele a benganga na délivré parce que azana mulimo nzambe te le fait qu'azo côté la Marcelo et la si bango ne soit pas ta maison. Yes, arabe maman. Na Kinshasa. Non bien, prophète, banzembo eza ko bimaka oyo ba ndeko bien na ba ngebu. Est-ce que musique zo beta lelo pena na église, eza musique ko bilezo kumisa nzambe? Te nzambe Satan a infiltré l'église. Bible les yeux sabiso est moi na nzambe na que deux choses, adoration na louange. Soko ngoyeba adoration na louange. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Louer Dieu, c'est lui dire ce qu'il a fait de toi. Donc, un serviteur de Dieu, Sokazoya, Nagoya, Ozali Mokonzi Yahweh, Ozali Nzambe Nabanzambe, Kumisama Yahweh, Liboso na yo, Mosusu azali te, Ozo Kumisa Nzambe. Ozo oyeb sanzambe te na nzembo nzambe bakotia même kombo Didier Formete bakotia même kombo mutute
Mais bango batiki ko adorer nzambe. Batiki ko lobela nzambe. Tala Alain Moloto, le seul vrai adorateur tozali na Congo, eza Alain Moloto. Tala banze monaye. Il adorait Dieu, il louait Dieu. Oh tout etikali, eza binzambi ba na kati ya Sodome et Gomorrhe. Nzembo biyo boyembaka Sodome et Gomorrhe. Soki peza ko tiela biso ngo Sodome et Gomorrhe. Ezo biso yango yo. Nzembo boyembaka. Balande ko déjà ko Sodome et Gomorrhe yango. Mon frère Papi Ken, oui, que ma somme est comme ebélé na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongue, to comment qu'on vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe songili susu. Sodome Gomorrhe songili susu. Mabe koma malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorrhe songili susu. Sodome Gomorrhe songili susu. Mabe koma malamu nde mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kobima na basi. Mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama Tala ndenge moto akungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswa na ye. Règlement de compte ekoma na réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci akoya lokola moyibi. Moto akuyeba te. Soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu Soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome Gomorrhe songili susu. Sodome Gomorrhe songili susu. Mabe koma malamu nde mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama Aïe 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 aïe. Donc l'église bah église mawato Église mawato, l'église est belée batou. Église Nzambe zali. Mais l'église est belée aux hommes lelo. Et ça na agrégation sociale, binzambi musique. L'église wana omona pasteur a pas moment les gabatons. Sur Bible l'huile qui a coulé sur la tête d'Aaron est descendue sur le barbe et sur les pieds. Niveau pasteur a pas moment. Niveau peu ba collaborateur na yena ba ndimifu ba pas moment. Mais ouais les lo omona Kinshasa pasteur a 4 pantalons, 4 chemises, 4 jeeps, 4 chaussures. Adieu naye sapato ça alléluia et tengama. Pasteur aya rapoto adieu naye aya rapoto te. Donc ça l'église te. Lelo bazo ba lelo pasteur akufi mwana na atikali ezali sumu te parce que Aaron penzamba basambela ngi pona ye azaba sacrificateur bazali bongo ba lévite. Donc Aaron na famille mobimba bazaba sacrificateur na banana. Lelo pe pasteur nzambe akobenga pasteur
a tiki bana na ye pe basala musala mais la plupart bateau ba pe ça ba passation et ça ba aventure tala Moïse Mbiye avant papa na ku fata ndenge église ya lai après papa na ku fait église comme en boîte de nuit bato ba comment que les caleçons ni banda soutien ni banda a coucher na ba mumio na tout ne à volonté ne ba volonté abika ta obala na ye da obala ta za na siré na obala te obala ne so obala ku fata ah bon azana na siré na za na mamio ta obala te bien sûr le baba a changé goût à mati ba niveau pour go échanger ouais alors sikoyo Denis Lessi sort na yeza ndenge nini et puis pona yo monde ga ndenge nini ko komati na niveau keno bon ba kangisa ye ba koma ko luka ye alors sort neza wa eza ndenge nini parce que na mona a poster mo ba vidéo a mona te mais moi c'est d'autres ba poster vidéo pona yo au mona sort de ces andeni mais na ça Marcelo ça nous a mais utasi exposer misala na ye c'est Dieu qui l'expose kaza na nzambete parce que Denis Lessi 7 milliards ko semi est-ce que ba sala 4 heures de temps azo finga Denis Lessi liboso ya bato abi ana pouvoir ya solo na ba konza ko salima ba olimsaye c'est un arrogant c'est un orgueilleux parce que ça n'espère pas embêter mukolo Denis Lessi a bima libanda oye sabino makamoni Marcelo ebsaki ayi nzambete azo menacer c'est Dieu qui a exposé Marcelo pendant tant sabino ka msala mabe même Denis Lessi côté mususu erreur na yali akoba tamate po batwana ba kozwaye à partir de téléphone ba kozwaye ba futa bambo ba kozwaye il faut aluka soit ça na Kinshasa akene na ambassade ya Belgique akene boka nguna na kati ya ambassade azala sauver ceux qui ba toazola na ba ipsa surtout moi c'est na ipsa et puis moi ça Denis Lessi na moni ba ande mona Denis Lessi oui les oiseaux de même plumage volent ensemble na landaki na yebi maté anete mais na landaki premier maté ane mukolo oyo ya liboso ate ay bachaki do yena Denis Lessi ande mais je comprends pourquoi c'est pourtant do ba mi yibi ndenge moko besprit mabe ndenge moko bachaka choko ndenge moko do baza moral moko prophète na bien koyoka musique ya nzambe la musique oyo bima est-ce que yo pe ko tinda mutoka pe musique yona la musique oyo nyoso na o mususu yo mo batu basebele ba yimba ngo serment go nda yimba ngo pe pona yo ko tsa pimta ay musique wa musique ya nzambe il faut tout na question bien parce que moni neti tant to zako kola bela imanje mungu zamba oh zamba zamba ekobokola dibwele baleke na likolo et puis nzembo mususu ezaki koleka pour ba chauffeur bino bato ya makolo pe boyebaka liboso ya kotata tala ngambo na ngambo donc so mutazema banzembo ndengwana asumuki te eza banzembo ezopesa ba conseil mais soki mutazema nzembo oyo neti mede azali démon ozoko mede oyo fali ayebi aza démon siko soki yo ozoyemba yo ozo invoquer démon wana ayo détruire vie na yo banzembo ebele bato bazoyemba awa eza banzembo baoyembela ba démon mais soki eza banzembo moko neti ya nature banzembo mosusu eza nango mabe te donc ngebungebu ya mabe tala ngebungebu eza mabe parce que ngebungebu eza makambo église à Laodicée église à Laodicée lobi to pamwami toza kitoko toza boye na boye c'est ça le diable mtozo talisa bato lié total ça ba fruit de l'esprit biso toza talisa bilamba toza talisa ba voyage Michael Jackson akufa tikani surtout King Kester atonga Maison Blanche sinsate papa wemba boye histoire na ba prêtre na neo santé bakenda toko la que ça va bien matériel te photo là que ça va bien spirituel to là que ça ba bien toko lingana ya solo alléluia toko mo oh wana pe animé par l'esprit des diables des démons ah là animé par l'esprit des démons est-ce que bien mikolo zaiko ekota ezana otali clip mo te bazolo ba soi-disant chrétien mais c'est chrétien mais ba obeta nous les neti zaiko awate ça c'est les aïko donc nzamba zate ba libanda na basi na mibali otu ba na clip wana ba lukanza ba se repentir prophète beto mekalo osolana no affaire pour yo posaka suka na combattant nazala te nazati lelo alors zo monde nini on dirait moi distraction zongi na makasi ouais tant to pexani musique bolobaki ke bolingaki te pourquoi ba rwandais ba sali tout musique ezonga pourquoi mona awa na Paris zika pour na concert a fali pour ba yeba ke congolais za distrait congolais pour na rejoindre lingi ambiance photo zonga sa musique pour toi abouti peuple wana ya moni ba pesi visa na n'importe qui na ba teka mapa na ba teka nguba na Kinshasa ba yeba zo ba visa
Kakapo, Congolais a une distraction pendant le 1er janvier et le 31 décembre. Chaque période, et là, on a un rapport distraction. Net Mikolo a référé. Mikolo fallait habiter dans mon pays, à ça, il y a une plainte. Les Congolais vont discuter. Pour moi, il a été plein. Pour moi, il a été faire à l'équipe. Distraction, je pour ça, normalement, 60 ans, 70 ans, jouer le côté, moi, je vais dire que les commis qui sont de côté, il y a un moment où poté India. Alors, pour nous, on est pour nous, et continuer dans le boy, il faut que l'on mesure ce sport. Mais là où tu as sabiné que on y a pas ça va poté comme frère chef il faut qu'on appelle son poté comme Kasangulu. Mais viens comme tu as pas de contact dans n'importe qui. Bien kasi à mon avis les faits vous en a contact dans n'importe qui. Il y a on y bassé belé ba ki lelo ba kosi bango que no funda mobile no que ne bolelo bébé bango. Parce que chaque matin il a cause n'importe qui ayeba été batona bazo envier position na ye pote ba longolo na place wana que no funda mobile na yo so na baso so ba funda mobile yo mona ba bonga o so yebi que lelo ni baso nyo surtout ba lekisi 45 so ba lité pour sa mobile na ndako ne fois pesa mbongo bo batela ni ba ina bino bo mwana. Voilà, proverbe 30 na Paris. Au moni Paris de pour avant aussi c'est au moni Paris de pas na maman moni onde bon na ye na moni Paris salinga passe biso toya à Paris banda kala ba premier bonne année na fêta na Paris za na 90 na gi na 22 ans imagine toi lelo Paris na kuti ba petit mususu ba ko teka ba safu na moni bango na Saint-Denis na moni bango ole ba kota na idéologie mputu ba na idéologie ya kin. Donc, on a remarqué que Paris, bato belé, ba comprendre les solotés. Bato belé, ba na rata distraction. Vous avez continuer, koko la mesate. Et je sais que bato Paris est la capitale du monde. Paris est allé mboka moko où il peut sa espoir. Soit Paris est ningyo vie bongi. Soit Paris boye vie baby. Donc, nazo senga bana bato ba bima na distraction, ba luka ko yamba yeso po tout comme mana kota suka tout ce qu'il a 6 ans il soyez nationalité 10 ans tout érotical ou kene na éternité na lifelu na ngongo toza na bomoyi nde bato ba yamba yesu mais tant ozo ba ni on est 6 ans wana balobi na mukolo na heure na date mutayebi anga zate mais yo bimisa mambona bonde mais tant Matthieu 24 li Bible eza lokola zamba potanga ngo fozala inspiré yango moni na acte des apôtres 1:8 yesu azoyi sabato bokoma nanu batémoin te soki boza rempli na puissance ya Saint-Esprit bato baza na puissance ya Saint-Esprit prêche la parole comme ils confondent la Bible à Kwaku, à Kalao, au Tente au Congo. La Bible, pour bien la prêcher, il faut avoir l'esprit. Quand tu as l'esprit, tu sauras décortiquer les révélations qui est cachées dans Matthieu 24. Matthieu 24, maintenant, dans le premier verset, tu as 24e verset, nous avons un signe. Alors là, ça veut dire un signe. Sauf au monde les cambos, sauf la désolation, la guerre, manque à bolingo, tout. Abomination établie dans les lieux très saints. Abomination de l'église en est très saint. Tout n'a pas maman boni va violer dans l'église. Ba pasteur va violer na ba maman na ban na quatre église. Alors abomination ce côté est très saint. Si vous voyez ces choses là s'accomplir, que celui qui lit fasse attention. Il faut un Saint-Esprit pour comprendre là que Marcelo Alexis moi sinaye. Que pasteur wa salibo, pasteur abimana basinaye mukuna asala kaboye a charasoyi azwa basina na kachaka. Moniko muto mbako bimsa batu miserekete na église. Boyi ba to komina tama suka. Oyo soli ka futa zo bomisa batu na nini na église. Oyo Coutinho bino boloba souvent les Coutinho ngaso na komi président de la République futo sambisa Coutinho. Bato bazwaka radio télé nationale ya Congo. Na tant afdel la kota Coutinho bomba ba une église ba prometa que ba opese $300,000 soki bazu église soki bazu Congo. Coutinho bomba ba toi afdo ba Rwandais o bazwa ki la voix d'Isaïe bazaki ko sambela pas Coutinho baza ba infiltré. Ba yo na soki bazu la voix d'Isaïe ba opese mbongo. Ya ngomoni ayo sala souvent le Congo, ya souvent le Congo ta réclamer mbongo na ye. Ya ngomoni Kabila a bétaillé a sodomiser Coutinho liboso moi sina.
Oui, au sodomiser la tine. Bateau, baza mikolo, baki mutanga vie de sodomiser. Donc, moi, mon bali, azo bimon na sima, lokola, moi, si, kuchino kabila sala yamu. Ezali nzambe muta pinisa ye pona baventure sala na Congo. Balelo, basino, sobazote na Congo, muta libosa banda, côté ça na Congo ezana. Kuchino muta na moi sina. Webi ma main, mina kuchino ma mela batu combien na Congo. Baventure boni basala na église. Sont des aventures. Voilà. Ah. Nzambe na ngai. Tokomi na suka proverbe. Donc pour na yo mwana nzamba ocha chokote. Ozo ko nzambe. Ngala na libandi. Nana mbongo na ko ke batsala nga suki ndenge viena so. Viena so azo lela moi c'est lui ba benge bébé. Ah bon, on les a ma BP à taille. Bon, na âge biso comme na benge bébé douane. Oui, ma chérie. T'as mes amis, on va t'es moi c'est nga bien nga chérie. Bien nga bébé te. Donc ça bengo bébé ya lokuta. Eza lokuta. Ah bon? Moi ça bengo bébé alinga côté. Oh. Ouais. Tout ça ma chérie. Putain mais. Pas bébé te. T'es mes amis, bon ça bébé te mes amis on bon ils bébé, il va combo ka. Non. Nakadega bongo. Tout ça ma chérie. Ngana na posa moi c'est chérie. Oui ko chérie yo latini. Kolinga yote. Ah mais ko soka bengo bébé azo china yo. Ah posa yo. Ah bon? Ouais. Bon, donc, défiant. So razo chéri Rio, nazo l'action love. Donc, ça dit, moi, ça vient, encore ça vient. Bien sûr. Kamboza chaud. Prophète, alors, tu comme une option de souka, pour aussi dire ça, tu as rappelé, tu as ce d'abisso, tu as déjà awa, donc, malé, beto bongisa. Il y a combien on peut presque dans souka, sur le monde de tout bien, pour essayer, et combien on est presque dans souka, donc, à très bientôt, bon, nous appelons, benga bisso partout, Zali, sur on a Paris. N'hésitez pas, benga biso yaka to vanda boye, to beta, mpokemoni, proverbe outi Angleterre, aye direct awa, mbalamo na studio pi, yé bena mutalupe mbapo, n'a zo yaka studio pi mbalamo zo fongwama, e fo un pona yé. Donc n'a za pardon, n'a ça, au moni biso avant tout ça va passer, biso, toi va saper congolais. Mamasap na Congo, BBC ya biso na ba Kinkester, tout ça là. Ma solas mboko ma Paris ma forme eza nyarkos lenganche na modogo diam francophone. Donc ba yuma tout oyo a okena ko sombelamba a filma wa yuma. Ou bien zo na émission aina saka wala sa bilamba yuma. Moi na poto ya solo mutabeta a forme aka na studio na bilamba te. Donc muzunyo so la sa bilamba na plateau na basak. Ayuma ambeto. Et puis, Moutoutou a un apôtre à la plus de 15 ans, ça Moutouté a payé le pain na kin à Ambenda. De Bosco, Azwin a été sani. Azon à kin. Oh! Yamda, c'est mon offre. Azon à kin. C'est mon nama. Non, la ligne sur mon Moutouté, Azon de son lamba na caméra. Pour Moutaï, na bilo wani za vieux Wankovia, Moutaba Kofi, Moutaba Bouboua, Arbeta formité. Ah, ça perte. Pourquoi comme il a mon payer formé, ah, ça perte. Hier muta liboso muta comment ko kena ba caméra pe ba yuma tu balandi moi na poto solo soit payer forme a même la caméra te so pas une émission à la forme te pour bolata ko le gagner costé le roi la niako ça sala monter papa me sala monter mener à sala monter bozi na sala to ba grand ça perd bangwana donc to lingi soute muta sala émission lata na yo mais il y a un bilan na basaki te po ça peut ba journaliste musu ba uti na ngoka Angola ou bien kin ba ima ma formité ba comment on l'exa n'importe quoi. Voilà. Voilà, proverbe dans la Paris, tu as naïe Mikolo, tu as naïe 2-3 émissions, pourquoi pas, pour vous parler naïe. Et au bout de la et puis à très bientôt, tu peux la voir dans Toroya, en Angleterre, en England. So, mon gars, proverbe à très bientôt. Alors, proverbe peut aussi dire ça, le basou que zanine et puis. On peut s'abattre à Washington, on n'a pas Wambote. Ouais, le Basuka et Ali Batuba Yamba Yesu. En tout cas, Batuba peut savoir mon et pas en Zambé parce que calamité, Yesu Azoya. Alors, ils ont malamu, ou Yamba Yesu tant on a bon mot. Parce que Nzambe a prié à Moutakoufate. Pour le moment, on a un peu de Sambouya, on a Koufi, on a un pasteur, on a une église, Nzambe Soso Koufi. C'est fini. On va compter au soute, compter à zéro. Alors, la personne qui est à Washington, les grands pays, la personne qui est à Petit Selozina, les mecs d'ici, la personne qui est à Manchester, na King, Titi Songo, la personne à Patrick Omba,
napesi bongo na DiCaprio nazomona bongo Nancy Osango namoni Tensia Francine Songo namoni Fali nani namoni soutenani namoni awa na Paris namoni Richard Masanga namoni Benvi Dotayeye namoni Laurent Sali namoni pe Ndrino Mokonzi pe namoni Marquis Le Quartier na bosanité Ado Malamda na London. Voilà. Moi qui me côté mikolo kuna. Nga partout na genda na memara trouble na kimia parce que ogocha kimia te so bani na trouble te. Qui veut la paix prépare quoi? La guerre. So gagner guerre sima oche kimia. Moni. Te mena batuno na Manchester, ça va. Bon, nga ekipa batanga za niveau bata Manchester te. Nga na tumbola Manchester. Ba yuma ba belé bando ki bazé belé ba pire nga pe bali. O na tangi ba kombo. Na ki ba fina monte. Voilà, masalanga Jaco Kabeya, motema ya Mamadou. Et nabosani pasteur Eman Zalambila, nabosani te pasteur Nabiso Ale Mwamba, nabosani te évangéliste Alexis Kimbadi à Paris. Merci. Voilà, d'ici là, botika. Et sœur Nabiso Jenny na les hélices. Ok, sœur Jenny dans les hélices, tu peux sur Botebele. Botika Malam d'ici là, partagez l'émission. On est au lobby à la porte grandement ouverte pour Nabino. Studio Nabino, Yango déjà. Bobande Gozela. Donc là, c'est bon. Fais la caméra comme on a Migler Pemba. Ah, Migler Pemba. Ayamina Gito Shalom Yango. Voilà. Allez, Pemba. Tosali Bongo, partagez l'émission. Tolo Bela Vie. Bye bye. Merci. Nyengeton, moi à Paris. Zerdina de Zurich, Switzerland, Modoko Gianfranco Ferre, Oyo, la musique. Yves Gel Décibel na DRTV, Benoît Kissimi, émission Tam Tam. Ngai kona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, na latili bokwela ya bolingo. Na motema te. Moi qui aime l'amour, moi qui aime l'enfer. Lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala. Nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama. Na latili bokwela ya bolingo na yo. Na kotambola sai. Na motema te. Wetiko sata moninga soki okosonga Sinago atika komila Limakulusu Madio na moyebi bolimo nalinga kobina lelo na bina wapio na moyanga bolimo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi yosoko ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama latili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Koloba Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Ala Shivava na Londres Michi Kitoko Sefa, Kate Wenze. Efo Perso, Kovako, Ibramondo, Junafa Makengele, le maire de Genève, Makonda da Silva.
Adidjana Libanais, moi à Paris, Yagi Bichot, Tchalma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Bertin Monsolo, man à Paris. Merci, Tozo Koba, Seko Koba Nakatian Koba, Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.